Canal Kin Télévision Nandela ya polele toko manyola toko kundola toko linga lelo penza to mekanaino ko beta lisolo ya lipanda ya Congo démocratique mboka na biso e bandaka boni e utaka wapi banani basalaki manso telipanda epesamela mboka na biso Congo démocratique makambo maimanso makolobama kati na masolo ya mokolo ya lelo kasi bakolo baloba mosapi moko esokolaka elongite tozali na esengo ya koyamba pona bino nkumu monene ya politiki kati na Congo démocratique totangi wana honorable Thomas Lowaka Losenjola otokopesa mbote na yo ndeko mbote mingi ndeko Flori. Honorable Thomas Lowaka Losenjola boyebi azali wana mokambi pe moto azali kotambwisa na moya lelo lingomba linene ya politique oto bengi Mouvement de Libération du Congo MLC na bokuse na ye longo tokolobela penza lisolo ya indépendance ya Congo démocratique mboka na biso mwana mboka Thomas Lowaka toko tombala moko kati na maso na biso bandeko bazali kokundula lelo mibu tukumitano na mibale uta Congo démocratique mboka na biso ezwaki lipanda tope indépendance na yango tolingi tokuta to zwa makanisi penza ko tepa na yo likambo ya indépendance ya Congo démocratique e bandaki penza ndenge nini tolingi toye. Merci mingi ndeko. Likambo ya indépendance e uchi wapi boyebi ba mindele ba komaki officiellement awa na mboka na biso tango babandi colonisation date officielle ezali le 1er juillet 1885 nde ba proclamer état indépendant ya Congo na capitale ya Congo ya liboso mboka na biso capitale nango ezalaka Kinshasa te mboka na biso capitale nango ya liboso ezalaka mboko babengi Vivi. Tango na Vivi on a ba proclamer état indépendant du Congo décolonisation banditi tokei na koloba bokuse esika penza makambu ebandi koningana mwa muke pona tokende sikoyo tozwa elan ya kokende na indépendance na biso ezali après deuxième guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale pona nini makambo eko changer facteur ya liboso ba Belge après Bitumba oyo ba Polaka oyo bi Belgique ezalaki occupé na Allemagne après Bitumba ba Belge ba ekozwa mokano moko ya ko permettre ba mindele oyo bazali na ba colonie na bango ba banda ko participer na ba activité politique kuna na mboka na bango. Donc ça veut dire siko que politique ya Belgique et koti na kati ya Congo parce que toyebaka ke Congo ezalaka ko konzama na gouvernement belge mais makambu ya ba parti politique wana ya Belgique e bande ko koma na Congo te. Tango siko balobi siko ba Belge bazana oya Congo bazana droit ya ko voter ko participer na ba élection nde ba parti politique e komi ko s'intéresser sikoyo na makambu o eza koleka awe pana wana ba parti politique ya ba Belge parti politique ya ba Belge e komi ko s'intéresser na Congo. Conséquence ya liboso ba élection et salami na Belgique ba oba bengaka ba libéraux na ba socialiste bato ya gauche ba gagné ba élection ba nommé ministre moko boye ministre wana aye awa na Congo koya kotala ndenge nini tokoki ko changer enseignement na Congo parce qu'il faut boye baka éducation ezalaka monopole na Congo monopole ya église catholique. Église catholique mtozaka na droit kotangisa bana classe awa na Congo. Sikoyo bato yo ba socialiste omoni ba socialiste baza ba laïque ba lobi non kaka toki kopesa na lingomba mokote monopole na kotangisa bana il faut sikoyo pe l'état a créé ba école ya yemoko ezali non confessionnel etali makamba bangomba te donc il faut to créer ba école laïque. Yango na 1946 ba ye ko créer ba école laïque mais seulement pour na bana ya mindele. O bazaka na Belgique bana ya biso batu mwindu toza ko continuer ko kende na ba école ya catholique. Bitumbane eketi to ekokoma na 1954 coalition mususu eko gagner élection na Belgique premier ministre na bango babengi Achille Van Acker a économé ministre na ya colonie babengi Auguste Buisseret ndesiko a eko mipesa na makambo ya Congo alobi non il faut pe ba congolais bazwa pe ba école ya bango laïque nde ba école officielle eye ko créame awa na kati ya Congo ba école officielle wana lakisi ke oyo batangisaka makambo ya mangomba te nde ba école officielle eye ko salema
babengi yango à l'époque ba groupe scolaire na 1954 premier groupe scolaire esalami ya awa na Léopoldville na Luluabourg na Stanleyville na Elizabethville. Stanleyville yango ekoma kisangani Elizabethville ekoma lelo Lubumbashi. Chaque groupe scolaire ezaka na ba école primaire na ba école technique et puis na ba école ya ba moniteur. Na 1955 ba eli suko créer ba groupe scolaire mususu esalami na Lodja, Bukavu, Kokilatville na Jadoville. Jadoville, Kokilatville ne mbandaka lelo, Jadoville yango ne koma Likasi. Et puis ba eko créer ba Athénée. Athénée na eko salama na 1955 na ba école normale na 1958. Sikoyo moi problème moko eko se poser. Ba lobby déjà wana na ebiso tango politique ya Belgique ekomi kokota awa ba congolais ba komi komona ke boke senezala na kati ya mindele. Parce que ba congolais banda kanisa ba belge bango nyonso baza bandeko. Bayokanaka problème ezalaka te. Pona nini? Parce que ba belge nyonso ba congolais bazali convaincu que lokola balobaka français donc baza bandeko ki flama eza neti munoko na bango ya mboka tango balinga kotonga ba congolais. Yango asolaka na ki flama. Mais après ba belge ba congolais ba découvrir que non ba belge eza mboka moko mais ba wallon bazali ba flamand bazali ba catholique bazali na ba oyo bandimaka te bazali ba athée na ba communiste donc bokeseni wana ba congolais ba découvrir yango wana ba découvrir yango na kanisi tango basi ba azuma koki ya kotanga ba yekoli na sima non na ba discussion kaka tango azola data ba information oyoki ke premier ministre ya colonie oyo aza socialiste bazana désaccord na tel gouverneur général oyo banda ko benga Léon Pétillon bazos bazana lingomba mokote wana bozo ko ngona ba information esengi te otanga classe pour comprendre que batoyo bazana bomokote et puis ba belge musuba komi pe koloba ke biso tozaba wallon bango bazaba flamand tozaba ndekote do bokeseno déjà ba congolais ba komi komona ngo et komi ko fragiliser pe ba belge na eloko mususu toyeba ba belge pona oya na Congo ezalaka na ba condition pona image ya mundele ezala ko beba te soko za handicapé mundele handicapé ko ya Congo te parce que balingi te mutu mwindo amona mundele handicapé mundele ya melaka masanga ya ivrogne ba obi okino bebisa image ya mindele kuna mundele ya basi ya ndumba okena Congo te parce que okino bebisa image ya mundele do bande benda ko sélectionner nani akokende kuna po image ya mundele ezala kaka likolo tokoya komona conséquence pe ya eloko wana donc esalami ndengo na mais eko se poser problème moko sikoyo bana auto créer ba groupe scolaire ba collège esalami collège ezaki ya ba catholique ba Athénée ya école laïque mais bana wana siko bazokende na ba classe soki ba six classe bazwi ba diplôme d'état tokosala na bango nini il faut basala université na Congo ezate solution za mibale soit bakei na poto bakei kotanga na Belgique pona ba oyo batanga na ba epa ba catholique université ya ba catholique na poto ba benga ngo Louvain pona ba oyo baza ya l'état bakoyi kokene na ULB sikoyo discussion banditi batu ya Louvain ba catholique ba décider ba lobi non il faut to sala ka université moko aw olie bana oyo bayaka kotanga na poto to sala ba université catholique mo aw nde ba eko décider ko sala université à Louvain ya Moké. Louvain ya Moké ba bengi yango na latin Louvanium. Nde université à Louvanium oyo e ko salama na 1955 ba topé ba bandi komi komisa et fongoli ba porte nango ba to bandi ko kende classe. Siko tango ba to bandi ko tanga na 1955 wana 55 to ko koma na 55 mokondi ya ba belge Roi Baudouin alobi il faut na kenena nkotala kongwango na yoka kana masolo nazali roi non akendate Roi Baudouin na 1955 azalaki bayambaki bien salaki succès bazo benga bwana kitoko boga bwana kitoko et tout batu bayambe population sepelaki na mingi penda elenge azaki un jeune garçon moi en 1930 na 55 azana âge nini azana 25 ans donc c'est vraiment un jeune garçon a eu pouvoir pour nini wana kaka parenthèse to yeba ka histoire à Belgique papa na ye wazalaki roi liboso na ye tangu Belgique ezalaki occupé na ba allemand pendant guerre à 40-45 à travers ki na ba allemand ba mona keni collaborateur siko tangu ba libérer Belgique ba lobi to ko saloma bete longwa kaka tikila biso pouvoir tia mwana na yo azwa yo okeno vanda pembeni
yango na le père wana a abdiqué atikeli mwana ye roi Baudouin akomi mokonzi. Donc 55 roi Baudouin ya eleki malamu bakongoli bake komona ye kopesa ba déoléance na bango tala biso ba problème tosana ngwawa bafuta biso malamu te kobeta biso fimbu tala bo somi diko kutu ba balabala malonga ezate roi Baudouin yoki bango akei tellement roi Baudouin salaki succès awa na Congo na 1955 okotala ba ndeko na biso mingi babotami oyo ka bakomba ba Baudouin mingi kombo wana epesa maki na 1955 na visite ya roi Baudouin bana mingi babotami na 55 ba mama na bango tellement basepelaki na roi Baudouin bapesa ye kombo ya Baudouin azaki bandoye ebele pena azoka bandoye ebele na kombo mususu ekobima Joséphine na Charlotte. Joséphine Charlotte ye nani azalaki sœur ya roi Baudouin accompagnaka ye pe awa ba oyo bana basi babotami bazwi bakombo ba Charlotte na ba misusu ba Joséphine. Donc histoire ya kombo wana ya Baudouin ndenge nini ezwa succès awa. Na 1956 ba l'état lobi lokola ba catholique basali ni université na bango Lovanium biso pe il faut to sala oya biso ko yamba bana na biso baza ko sisa ba classe na ba Athénée nde ba eko décider ba eko créer université officielle du Congo belge et du Rwanda Burundi. Idée liboso la bito ko tia université wana wapi bala bi photo tia na est po ezala pembeni ya frontière comme ça ba Rwandais na ba Burundais ba profiter parce que ça université et loko peto yebaka histoire na biso na Rwanda eko kuta na ndenge nini wana mwa parenthèse pour permettre ba to pe ba yeba biso Congo tozali colonisé na ba Belge na depuis 1885 ndenge na lobaki yao tokomi na première guerre mondiale. Avant première guerre mondiale Rwanda, Burundi na Tanganyika après ko yokoma Tanzanie tango Tanganyika ko sangana na ili moko ya Zanzibar ba sali fédération ba changer kombo komi Tanzanie. Mais à l'époque Tanganyika, Rwanda, Burundi ezali ba colonie ya ba allemand. Ba allemand mutuba ko coloniser Rwanda na Burundi na Tanganyika. Et ko changer ndenge nini? Et ko changer na bitumba 1914-18. Ba allemand ba poli bitumba. Ba o ba gagner. Ba zui ba botoli ba allemand ba colonie na bango. Ba bi lokola bino bo poli boye bozali susu na droit ko za na colonité ba botoli Rwanda Burundi ba pesi yango ba Belge ba lobi ba Belge boko sala tutelle na mboka mibale wana et ba anglais bino bozui Tanzanie nde boko onza voilà ndenge nini histoire na biso na ba Rwandais na ba Burundais to ekokuta na partir ya 1918 beaucoup tene wana stambi penza ba bandakala tango wana balma ba perdre bitumande Rwanda ba eko sangisa musiko ekomi Congo belge Rwanda Burundi mais tozaki na statut moko te siko balobi photo sala université oyo ba étudiant ba élève baza ko sisa na bamboka wana bakoya kotanga balingi batiango na Bukavu balobi te to tiango na Bukavu te ba eko décider université wana il faut batiango na Lubumbashi nde ba eko créer université officielle du Congo belge et du Rwanda Burundi yango monaki oyoka mingi ke ba Rwandais na ba Burundais mingi banda kotanga na Lubumbashi esprit ya départ ezalaki pona université na pona mboka na misato. Donc nakangi parenthèse wana donc tango sikoyo ba université za ko salama mais ba congolais mususu déjà basi bakena poto kubanda kotanga kuna parce que à se débrouiller na ndenge na ake kotanga na poto wana na poto toke ko se retrouver na Belgique na 1956 na université à Louvain. Na université à Louvain to retrouver nani mutu aliboso Thomas Kanza. C'est le premier licencié congolais en psychopédagogie. Thomas Kanza nde universitaire ya liboso ya Congo oyo tozali na Louvain na Louvain na Belgique et université ba catholique. Et puis tu es kozwa Paul Mouchete, tu es kozwa Mario Cardozo lelo yo babengi na kombo ya Losembe azali deuxième vice-président ya Sénat ya deuxième vice-président azako travailler na président Kengwa Dondo donc azali ba jeune oyo bilenge bakende kotanga déjà na 56 na poto na ba Thomas Kanza azalaki moi promotion liboso na bango po asisa ki liboso na bango to ekomona lisusu nani Jonas Mukamba paza na Louvain wana et puis Albert Mpasse, Evariste Loliki, Albert Bolela na Charles Bokonga, Joseph Mbeka na mutu asuka ba groupe ba congolais Marcel Liao nde bilenge ya Congo baza kotanga na Louvain na 1956 tokena université mususu ya Belgique babengi yango ULB Université libre de Bruxelles wana tozali na Justin Bomboko, André Mandi na Claude Mafema oya komaki Mafema Ngazenge donc wana ba étudiant baza kotanga na ULB. Mais na Kinshasa
Kinshasa ndenge na lobaki ba premier licencié congolais awa siko na Kinshasa wana tomoni ya Belgique tozana Chibangu André Kisuka Gustave il y a 6 en 1960, Chibangu André 6 en 1958, Madrandel Prosper, comme Madrandel Tanzi, il y a Asisaki licence na yazo en 1960 na Kinshasa. Et Kapa Di Fernand, Takizala Henri, wana Ndele Albert, nde ba promotion ya ba étudiant ya liboso ya Congo na kati ya Lovanium, et puis Pierre Lebug na Etienne Tshisekedi wa Mulumba tokoki kozongela après parce que Tshisekedi wa Mulumba azali c'est le premier juriste congolais oyo asili se classe wana Lovanium au ba Belge va formé azui diplôme na en 1962. Donc wana un peu histoire ya ba université na biso. Donc moni déjà batu ya mayele bakomi ko former batu ya mayele ba mindele o ba réfléchir bakomi ko mituna ba question. Toko sala nini dans 5 ans wana tozana 56 tango bana oyo boza kokotsa na ba université ba kosilisa toko sala na bango nini. Donc il faut réfléchir, il faut tozana plan na mutu nde papa moko professeur à université aiko koma livre professeur ngazalaki congolais bien belge azalaki belge ba bengi Van Bilsen aiko sala proposer plan ya 30 ans alobi voilà ngana proposer Congo oyo il faut to préparer bango na indépendance. Donc il faut to sala nyonso au bout il y a 30 ans, donc les qui prévu en 1985, tous indépendance en 85. Tout préparer bango ndenge nini bakoki ko s'organiser tout former élite au bako konzamboka oyo pour na 30 ans bakoka ko konzamboka na bango na ndenga bien biso to zonga sima to pesa bango indépendance. Wana nde déclaration ya liboso et salami pour na concerne ko préparer indépendance ba bengi yango le plan d'état 30 ans ya Van Bilsen. Na 1956 wana ezalaki na mois de janvier 56 et puis na azako proposer ni na kati ya plango confédération il faut tout ça la Congo est à la fédération chaque province est à l'état et ça les fédération moko et puis fédération na Congo na Belgique ba ça la confédération to ko la mboka moko to ta ndenge nini to ko continuer ko collaborer mais il faut ko émancipation salama ko pesa ba to indépendance graduellement par province. Au moment na idée oyo bande kona biso ya bako ya ko récupérer yango mais indépendance et autonomie wana partielle et ko biso à peu près 30 ans. Wana Van Bilsen a publié document na ye. Et puis tant que Van Bilsen a publié document na ye, réaction eye ko uta wapi. Na 1951 abe moko azalaki awana Christ Roi, azalaki vicaire ya paroisse. Abe wana monika ka congolais na bolingo ya bandeko na ye lokola ya tanga asala ba grand séminaire abandi ko zwa bilenge ba jeune apesaka bango ba cours d'histoire ya nini naza koptangisa philosophie logique sociologie psychologie mwa ba cours ya mike akopesa bango na butu ti eloko wana ba étude ba to ba yakakuzwa ba cours d'histoire wana eko koma association ba bingi ngoni ni conscience africaine. Banani toeko kuta nakati ya association wana. Nakati association toeko mona nani mutu ya liboso Joseph Ileo parmi ba étudiants. Joseph Ileo, Albert Nkuli yenani Albert Nkuli nde tata ya Nise Nkuli oyo uboka kabaimba kana banzembu azape au cadre MLC tata na ye Albert Nkuli azalaki parmi groupe ya bato ba ndeko kene kolanda ba cours d'histoire wana et pas ya bewana. Tozana Dominique Zangambie, Antoine Ngwenza, Victor Njoli na Joseph Ngalula. Abe oya bande kopesa bango ba cours d'histoire wana kombo na ye Joseph Malula. Oya kokoma sima cardinal Malula. Donc voilà ba mukolo mutu aza kokonza ko encadrer ba bilenge wana. Sikoyo na 56 tango ba yoki ke Van Bilsen asali plan na ye à 30 ans. Bango pe bazaki na journal bango moko ezai bimensuel ko bima numéro mibale par mois. Ba epe ko kota ko réfléchir ba ko sala pe déclaration na bango. Numéro spécial ya journal na bango titre nango kaka manifeste. Na histoire etikala na kombo ya manifeste conscience africaine parce que conscience africaine titre à journal na titre ya document basala ki manifeste nde epesa kombo ya manifeste. Wana siko bana oba banda ko zoma yele pa ya. Voilà ya bema ya Sango Malula. Sango Malula na Malula yemoko na ba jeune wana ba eko koma document. C'est la première déclaration politique ya ba congolais.
depuis Congo ezali déclaration politique ya liboso nde déclaration wana manifeste ya conscience africaine. Balobi nini? Balobi biso toza d'accord na makambo oyo Van Bilsen alobi ko préparer indépendance na biso. Mais basengi il faut bo associer biso ba congolais pour na to préparer plan wana ensemble pour l'indépendance na biso. Basengi ba élection parce que jusque là élection ezalaka te na Congo banoma kaka bato. Basengi ba élection siko il faut ezala totika makambo ya nomination na population siko il faut banda ko pona ba mikonzi na ye. Basengi pe salaire ya bato il faut mata parce que salaire ezalaki na semingi. Et puis baye ko sala deux appels na suka ya manifeste na bango moko adressé na ba européen ba mindele balobi ata tozui indépendance mundele nyonso oyo akolinga koma congolais akokoma na congolais parce que biso tozali ouvert. Et puis deuxième déclaration appel basengi na ba congolais balobi lokola oli to imiter ba mindele to sala ba parti ebele na niveau na biso tozali nango tozana besoin ba parti ebele te multipartisme wana il faut to créer mouvement moko mouvement national populaire oyo ba congolais nyonso ozala catholique ozala protestant ozala ekolo nini ozala kanini biso nyonso tozala ensemble pona kobunda pona indépendance. Donc wana appel ya déclaration manifeste conscience africaine limbisana no ndeko to maluaka siku bandeko bazwaki dikanisi ya kosala manifeste wana na kati ya mboka bazalaki na ba fonction mosusu bien bazalaki kaka bana mboka oyo bazuma mayele pe bemisi yango na miso ya bazalaki na ba fonction te bazalaki ba oyo asalaka na société boye donc bazalaki na position politique te. Donc c'est vraiment des jeunes oyo bakutanaka baza ko réfléchir ensemble na kati ya cercle de réflexion na ba club de réflexion yango na basalaki déclaration wana na kweko même kotanga moi passage moko ya manifeste yango po tala makambo bakomaki balobi boye il faut que les Belges comprennent que leur domination sur le Congo ne sera pas éternelle. Il faut ba Belge ba yebake coloniser ba ko dominer biso et ko sala ya seko côté et ko sila mokolo moko. Donc on a déjà sali choc pour na ba congolais à l'époque congolais à liboso ameka kolobela ba Belge vérité en face. Donc eloko wana sali succès ba publier kango 10 000 exemplaires manifeste wana e ko na Lubumbashi ba imprimer mususu. Donc et sali penda impact. Après wana ba oba bengi e ba episcopo episcopa ya Congo ba episcopo tango wana bazalaka ba mindele hein bango nyonso bazali ba mindele mais comme ici bato le 29 juin 1956 na rappelé nano déclaration ya conscience africaine et salami au manifeste wana et salami le 30 juin 1956. Mais le 29 juin, donc la veille nango, et l'andani penza, ba épiscopo, ya Congo, Belge, Rwanda, Burundi, bazaki 37. Ba kutani, lokola ka ba déclaration na biso et sala makaya 5 ya tangwana. Bango pe ba sango amindele ba koti réunion, ba ko sala pe déclaration na bango. Déclaration nango elobi nini? Abi ba bita nyonso ya mboka, bazana ba droit ndenge moko. Ba pe na droit ya ko participer na gestion ya mboka na bango. Donc déjà ba catholique ba la kisi direction que bango pe ba komi pour indépendance pour autonomie donc et sali bato pe et surprendre bato na Belgique ba politicien ba lobi église catholique et trahir biso parce que ti lelo to bande ko konza mboka ana bango siko ba sentir que makambo e komi ko changer ba lâcher biso donc ba catholique ba sala déclaration ana na 1956 pour na ko senga pe que bopesa ba autochtone hein, plus de droits ba congolais ba condamner pe makambo ya racisme ba lobi phototique nzamba kela biso nyonso tozana image de Dieu. Donc langage ba catholique est changé ba la moko na 56 wana ba komi en faveur ya ba droit ba congolais et mat. Et puis ba catholique ba tikali kaka na ba théorité ba lobi biso il faut to le kana ba acte na mois de novembre 1956 ba économé évêque ya liboso ya mutu mwindu ya congolais babengi Pierre Kimbondo oyo kaka place aveni Kimbondo na Bandala Kimbondo monseigneur Kimbondo nde évêque ya liboso ya mutu mwindu oyo baponie na église catholique et suki wana te ba yepe lisusu na mois juillet 1959 kopona évêque ya mibale babengi Kongolo yepe akomi évêque et puis ya misatu na septembre 1959 ba économé pe Joseph Malula akomi pe évêque ya
église catholique na kati ya Congo. Donc omoni déjà ba catholique ba komi ko promouvoir bato mwindu ba komi ko zwa poste minene et sika o ba politicien bazana on a retard. Et puis déclaration ya mine na 56 kaka oyo li suko changer makambo. Groupe association moko boye ezalaki créé na 1952 na kanisi. Alliance de Bakongo. A Bako, mutu a créé yango comme on est Nzezalandu. Nzezalandu a créé association wana ya ba ne Congo, leo babenga ne Congo. Ti na 54 mutu a kozwanga comme président du comité central nango Joseph Kasavubu. Kasavubu a comme président loko wana et puis na 56 tangu manifeste ya conscience africaine ebimi. A Bako le bibi sope to kovanda boite parce que oye bakape moi concurrence ezalaki wana Kinshasa. Kinshasa, à Bako, la majorité de la population de Kinshasa est à Congo. À Bako, balobi ndengeni ni biso ba kolomboka. Tokoyi ko zonga simaboye, leadership ya indépendance. Bakomi ko yiba biso yango na bapaya entre guillemets, bapaya ngo nani, balobi baluba na bangala. Na tête ya baluba na bangala ngo ko ozala bato lokola banani. Non, baluba na bangala conscience africaine. Abako lobi ezali association baluba na bangala parce que moni yana Joseph Malula azali Ilewa azali kuna voilà donc et ça n'est moi concurrence. Abako lobi biso fait il faut réagir par rapport à manifeste à conscience africaine. Bako type babengi sipe nani na bango assemblée générale na le 16 juillet 1956 baeko proclamer que ça la proclamation na bango manifeste sikoyo ya Bako na histoire babenga kango le contre manifeste. C'est comme ça mis contre Oyoya, conscience africaine. Baeko ça la proclamation le 23 août 1956. Et l'obinin, quelques points de divergence na Oya conscience africaine. Abako eloko aloboso lobi, balobi biso toza pour le multipartisme. Problème ezate o elinko créer parti na ye makaba ko poser bato parti moko ezate biso ba parti ate yebele problème ezate s'il faut même to copier ba parti à Belgique et awa toza d'accord nango. Deuxièmement, naibisaki bino conscience africaine oyaba ngalula bazalaki d'accord na plan à 30 ans basenga kinde bazala associé na élaboration à plan ngo abako elobi makambo wana ezate bokendo salisa biso plan à 30 ans pona nini biso tolingi indépendance sikoyo makambo lisusu komela ba plan à 30 ans tolingi yango te biso tolingi indépendance sikoyo parce que ngonge beti. Et puis troisième élément abako eyeko se prononcer pour le fédéralisme. Balobi biso tolingi fédéralisme Congo ezamboka munene tokosala chaque province ekozala état na balwa nango na mikonzi nango et puis toyeko sangana neti États-Unis d'Amérique tout ça la fédération. Donc voilà un peu ba idée sikoyo ezalaki na kati ya manifeste contre manifeste ya Bako nde omoni sikoyo moto wana ya nikopela pona komema batu vers les indépendances. Comme en 1957, 57, Mindero a lobby, il faut quand même tout ça là quelque chose. Attention, bandi komata, makambo changé. Baeko zwa décret à 26 mars na 10 mai 1957 qu'organiser sikoyo au babenga administration territoriale. Baeko sala nini? Baeko créer ba institution urbaine. Chaque commune, balobi chaque commune est au commandant conseil municipal dango. Chaque commune est un conseil municipal. Conseil municipal est dirigé par un bourgmestre. Et puis, dans chaque ville, il y a un conseil urbain. Si le conseil municipal est organisé des élections. Il faut organiser des élections où il y a un membre du conseil municipal. Mais si il y a un membre du conseil municipal, il faut proposer, et pas un gouverneur de la province, un gouverneur de la ville, comme il y a un bourgmestre. Le bourgmestre a élu, a nommé, et pas Yarnin. Donc voilà un peu le système et salami. Au moins, il y a un système, mais les Belges ont créé une ville à Kinshasa, une commune. La commune est une catégorie Misato. À la ville à Kinshasa. La catégorie est une commune indigène. Où ils ont réservé na Batumwindu Kaka. Commune à Mibale, une commune blanche. Où ils ont droit de vendre et puis une commune mixte. Na Kinshasa tozalaka na 8 communes indigènes. Ba 8 communes indigènes ngo ezalaki Kitambo, Saint-Jean lelo koma Lingwala, commune à Kinshasa, Barumbu, Dendal et koma lelo Kasavubu, Kalamu
na Ngiringiri na Bandalungwa wana ba commune indigène. Commune blanche ezalaka kaka moko babengi yango Kalina oyo lelo koma Gombe. Kalina pe wana Kalina kombo wana uti wapi? Kalina na époque ya Léopold II azalaka na ba fonctionnaire na ya bande ko recruter na Europe mobimba. Papa moko ayaka Hongrie, c'était un Hongrois. Azalaka fonctionnaire na administration coloniale akene ko kufa na Kinsuka. Côté moni bashita Kinsuka na simamonga lemana. Papa na kufa na kombo na ezalaka Kalina. Siko en souvenir ya fonctionnaire wana nde bazoka commune oyo bapesi yango kombo ya Kalina en souvenir ya fonctionnaire hongrois wana nde kombo ya commune zoka Kalina lelo to bongo lango ekoma commune ya Gombe. Donc Kalina nde ezalaki kaka ya mindele et puis deux communes mixtes la esika ba mindele ba tumundi bakoye ko vanda ezalaki commune mibale ezalaki commune ya Ngaliema na commune ya Limete. Et puis balobi siko tokosala ndenge nini pour nous organiser ba élection parce que toye bakake wana na 57 ba activité à ba parti politique eza ba boyango parti politique ezaki na droit ya kozala te na Congo batu baza regroupé na ba association ba benga association culturelle. En réalité c'était des associations à caractère tribal puisque batu bakoyi ko sangana te na compte ba parti politique batu baza ko sangana ndenga muno kwa mboka. Donc, tu es comme on a une association et botami mingi en Kinshasa na kopesa quelques exemples pour toyeba yango. Tozali na association ya batu ya Kwango Kwilu babengi yango Fedekwaleo ni Fédération Congolaise à Léopoldville. Ezalaki dirigé na papa moko azaka animateur munene ya radio awa na radio ya Congo belge kombo na Gaston Mido. Gaston Mido yenani Gaston Mido azali papa leki ya elenge moko bayemba kaminga za pe cadre MLC représentant MLC na Londres chancelier Mido tatalek na yende azalaka président de la fédération congolaise na grand frère na Msusa Zalia docteur Mido na saluer camarade nangai wana na 1956 Gaston Mido mutazo diriger wana ba originaire ya Bandundu. Fédération Msusa Zalia ba kobenga ngo Fedekaleo yango nini Fédération Kasaïenne à Léopoldville ya batu ya Kasai ezaki dirigé na Paul Kabaidi na Joseph Ngalula. Oza kotuna eske batongo bazaka na misala mususu te. Donc azoya na ba réunion na butu cours d'histoire, azaka pe président association moko ya fait quelque part. Et puis fédération mususu na ko pesa ba bengi yango fait débattre yango nini fédération de batetela. Fédération batetela batu bazaka wela bokonzi na kati leadership na kati pa batetela ezaka Patrice Emery Lumumba wana tozana 57 Patrice Emery Lumumba na Armand Genda ena ni papa ya Raphaël Genda o batu bayaka na Afdel tata na ye awana Kinshasa bandeko wela bokonzi na Lumumba pona kokonza fait débattre fédération ya batetela. Donc wande ba association et salami ndeko toma lo kana kanisi ba bandeko bazela kolanda biso penza mokola lelo bazui penza esengo na kanisi ezali mala kiso to ko futela yango ata misolo pona koyekola yango kasi libaku malamu pende pesa mele biso tozo yango ya oferi mais tozali na etando ke totambaka nde sima na tango awa penza okoti na mozindo ndenge makambo ezalaki te to ya kokoma na 1957 mais to potana lo mbangu pamba te lelo ezande le 30 juin ebandaki kasi boni sima ya makambo oyo nyonso poto koma na lipanda oyo lelo tozali kosepela yango. Merci mingi ndeko sikona ndenge bokuse tupona towela ngonga na kopesa kaka ba grande ligne na 57 wana donc balobi sikoyo il faut ko organiser ba élection condition nango ezali nini il faut ozana 25 ans et puis mwana mobali bana basi bande ko voter te dans élection liboso Congo ezaki réservé kaka na mibali et puis âge à 25 ans biso lelo comme 18 ans et puis basi na mibali balobi il faut tout la mo expérience ya ba élection na toko kene nango mbala moko boyete na mboka mobimba babandi yango na quelques coins et na décembre 1957 ba organiser ba élection awa na Léopoldville na Elisabethville dans na Lubumbashi na Likasi na et puis na 58 ba sali yango na Mbandaka na Stanleyville Kisangani Bukavu na Luluabour et puis les sous na 58 wana ba ko zonge la commune mibale ya Kinshasa Matete na Njili ba élection e ko salama na 58. Donc tango eko salama ba eko mona ba résultat nde wana sikoyo Kasavubu abimi bourgmestre abako azui succès mingi na kata Kinshasa wa
Kasavubu abimi bourgmestre Dendal na Saint-Jean nani papa moko ekobima ba membre ya bako kombo na ye Pierre Cano azali papa ya William Cano oyo azali lelo yo député provincial ya MLC nde azalaka bourgmestre liboso ya Lingwala. Donc voilà un peu comment Abako azui atie bato na esika nyonso. Siko pona kowela ngonga to komi siko makambo eko s'accélérer ndenge nini. Makambo eko s'accélérer na 1958, le 24 août 1958. Charles de Gaulle, président de France, a na Brazzaville eko sala discours. Discours na lobi nini? Ba oyo nyonso balingi ko banaza koyoka bato bako senga indépendance. Boye baka yango ke oyo nyonso akolinga kozwa indépendance to kopesa indépendance na ye. Donc idée déjà indépendance de Gaulle a lobby yango kuna polele na Brazzaville awa pesi koyo comme Brazzaville na Kinshasa ezali presque mboka moko mutu moko kutu congolais moko alobaki nini puisque Brazzaville na Kinshasa tozalaka coloniser mbula moko webi tango Stanley aye ko solola na ko kongalema awa Savornia de Brazza akati mai akiko solona roi Makoko na ngambo Makoko na ngalema bazalaka ba cousin oyo azokonza awa wana azokonza kuna donc esalamaka presque période moko congolais moko lobi puisque ba mindele ba ka kolonga biso période moko indépendance pe fo tozongo période moko donc wana élément ya liboso eko senga indépendance eko pousser vers l'indépendance et puis toke lisusu na babengi yango exposition universelle. Exposition universelle ezaniti foire. Et salami na Bruxelles na 1958. Pour la première fois, ba Belge, ba bengi, ba Congolais et belé. Po ba kende kolakisa, ba ndeko na bango ba Belge, ndenge nini musala colonisation eza ko salama. Tala bato ndenge to comme ici bango ba komi ba civiliser, ba évoluer. Donc ils ont amené beaucoup de monde, il y avait à peu près 700 personnes. 700 personnes bake kuna basali 7 mois na poto. Ba Congolais nde sikoyo tango bake komona poto. Mingi pour la première fois. Bake ko découvrir siko mindele yango ke biso to mona ka bango danger. Nzoka bazala ka pe danger te bazaka lokola biso. Parce que ba Congolais bake ko découvrir nini. Bake ko découvrir ba Belge miyibi. Kanga moyibie mundele benza zoki mayibi loko. Alors que awa mundele moyibi parce que awa donc bake ko découvrir ba mindele miyibi bake ko découvrir ba mindele ba clochard o balala kana balabala ba na esika ko lala te bake ko découvrir ba siandumba donc mundele benza madame o na colonisation hein moi c'est mundele ba benga ke madame donc respect à mingi donc ba congolais bake benza ko découvrir que non o ça peine besoin moi c'est mundele o pesi mbongo bokena ye. Donc, elongoli magie wana to banda ko tiepa ba mindele. Pendant 7 mois na ba vandi kuna. Donc ba découvrir yango wana pe e ko sala moi influence. Et puis na 58 wana ba ke bamboka mususu pe e komi ko zo moi ba indépendance. Et loko nini liso ko ya ko leka. Wana sikoyo na 58 na Belgique kuna na exposition universelle et salami ndengwana Lumumba sikoyo na Kwame Nkrumah na Accra ba organiser congrès ya ba peuple noir ba bengi pe ba leader ya Congo ba leader d'Afrique mobimba mais ba bengi pe ba congolais bazalaki invité na retenika comme mbale ezalaki Kasavubu na ba délégué na ye na Lumumba mais sikoyo batuer moko ba bossa na ka histoire ya mboka oyo na époque coloniale avant indépendance ba mindele babande ko banga plus Kasavubu que Lumumba. Na ndenge nini pamba te bayadi ke to yebani awa ke Lumumba te mutazaraki mutu ya ko bangi se mindele mingi ono. Non, ndeko to landa ka histoire. Pona nini? Na uti ko lakisa bino ke manifeste ya Bako na 1956. O eza ko senga indépendance immédiate. Na 1956 Lumumba komi livre le Congo terre d'avenir hein, quelque chose comme ça. O Lumumba za ko senga nini na kati livre na ye. Ako senga indépendance te. Lumumba ako senga ba condition ba évoluer, c'est-à-dire ba congolais ba tanga. Eko kanana mindele. Hein? Baza na droit okota na babar, baza na salaire moko, sobo sala musala moko fo ba futa bino ndenge moko. Il était pour la promotion, la non-discrimination, mais à l'époque Kasavubu azo senga déjà na bako ba ko senga déjà indépendance. Donc tangu ba moni invitation na ye ba mindelo alobi Kasavubu soki akeko kuta na lisusu na ba Kwame Nkrumah wana ba Sékou Touré
bakobebisa ye bongo babloke Kasavubu na aéroport mpona makambo ya vaccin balobi aza na carte ya vaccination te. Lumumba azwi aleki, Lumumba akei. Lumumba ntango ake kuna na conférence wana ake kosola sikoyo bato oyo bakokoma bagrand leader ya Afrique, Jomo Kenyatta, Kenneth Kaunda, Kwame Nkrumah na oyo Olden, Roberto Olden ya Angola. Bake koyebisa ye me yo za bolole, yo za kosenga bamindele bapeso droit obanda okende kolala na Gombe na Kalina, obanda okota na banganda na bango bazokota ba restaurant na bango pe bafuta ko salaire ndenge moko na bango. Mais non, baza ba locataire, yo za mwana mukolo lupango, bengana bango bakende. Lumumba balobaka ngwa ekosala un saut qualitatif na Accra. Nde Lumumba tango ekozonga, Lumumba méchant kosakana te, azongi na Kinshasa wana ba créer siko parti politique na bango. Au moins conscience africaine et banda ko to créer mouvement moko national populaire. Nde groupe ya bato bazaki na exposition universelle ba ekozonga na ba Lumumba basali sikoyo MNC, Mouvement National Congolais. Batie Lumumba président. Lumumba sikoyo tango auti na Accra alobi il faut ba vérité ngana uti koyoka kuna na yebisango population. Nde le 28 décembre 1958 alobi na sala meeting na place communale ya Kasavubu na Imka. Ba bengisi batu ba elibele boya koyoka message Lumumba uti nango na Accra. Batu batondiona. Nde Lumumba sikoyo aeko changele bamindele face indépendance immédiate makambo kozela lisu ya te tolembi bino bokende pa na bino tozana besoin sikoyo indépendance. Population esepeli, message etamboli Kinshasa mobimba eke na intérieur, donc succès ya ndenge wana toza le 28 décembre 1958. Sango wana sikoyo bato pe ya bako bamemi sango pe ya mokonzi na bango banda kobenga ye roi Kasavubu. Bake yobisa Kasavubu wana Kasavubu nani bourgmestre ya Denda babi président biso vandi wa mebangala wana bauti kosala succès ya kosakana te na Imka. Lumumba wana donc moi été tala ndenge bato baye koma biso bakolo kini tokomi kozonga sima. Kasavubu alobi bon biso pe toko prouver bango basali dimanche le 28 boye sa base na biso dimanche prochain ngape wana kaka. Dimanche prochain siko elandi le 28 décembre, c'est le 4 janvier 1959. Alobi bobenga batu tokuta na pe wana biso pe toko prouver bango toko pesa pe message na biso. D'ailleurs bokomela premier bourgmestre mokonzi ya ville mais comment on a monsieur Tordeur bosenga autorisation pour na meeting. Akomi mukanda mobilisation pe bandi. Mobilisation bandi la veille le 3 sikoyo. Le 3 monsieur Tordeur a eko répondre à Bako. Alobi na boy eloko wane kosala matin. Ekosala matin na kopesa bino autorisation te. Abako siko baza na problème. Omoni tango wana tozangi ba téléphone portable tele kola lelo na ba radio. Surtout que meeting ekozala lobi le 4 le 3. Le 3 baboy. Ndenge nini ko informer siko base ke eloko eza annulé. Et puis c'est bango mo équation. Le 4 janvier na tongo déjà batu babandi koya. Babandi kotonda. Wana na Kasavubu na Imka wana. Batu babandi kotonda, batu bayebele. Bake koyebisa Kasavubu. Président base kuna ese tondi bazoze la meeting. Abi non mais boyebisa bango ke za annulé ba mikonzi bamboka balingi te. To annulé ango de toutes les façons tozoze la roi Babel Jalobi akoloba le 13. Biso zoze la déclaration et comme ça biso to ko réagir après. Bokende koyebisa bango. Babi président tozoyebisa bango balingi ko panzana te. Kasavubu OK ngamo na zoya. Kasavubu yemo kwa Yohana amati na tribune a expliqué bana bandeko tala tozana contrainte boye ba mindele ba boy problème ezate bozonga na bandaku tokobenga bino après soki roi Babel Jalobi biso pe tsiko tokosala déclaration après bato bazoninga na te. Kasavubu alobaki na français alobi bon peut-être ba comprendre ngaite alobi siko na Kikongo a expliqué ba na Kikongo et tout bato bazopanza kaka te. Nafungola moi parenthèse moko ti na 1900 depuis Congo et Salama ti na Kinshasa comme capitale ya Congo na 1925 nde Kinshasa comme capitale
Donc depuis 1925 tina ba 1946 47 Kinshasa wa langue o bande koloba langue ya mikolo nyonso ezala Kikongo nde banda koloba ma lingala na ko expliquer ndenge ni lingala yo kota preuve tozana ngo lelo yo soko zoleka kote ba rai nzela rai okomona ba pano moko batiaka ba commande langue mibale passage interdit nzila nsiko. Donc parce que c'est les deux langues qui se parlent, français na Kikongo. Lingala yebana kate yango omona teke ba pano na ba rai communiquer message batia na lingala. Lingala yo kokoma pona nini comme ça na kokanga parenthèse ngo rapidement. Tango deuxième guerre mondiale esili. Lingala ezalaki langue officielle ya armée ya force publique. Ba soda ba uti deuxième guerre mondiale ya force publique. Ba zongi na Kinshasa awa ba comme ba héros. Ba uti ko gagner ba allemand ba betaki ba allemand na bitumba wana na Éthiopie ba misu ba uti Birmanie et tout. Donc ba zongi neti ba to makasi ba ko benga ba bil ba yanke. À l'époque on appelait ça ba bil. Indubil nde monoko ya ba yanke. Nde lingala. Sikoyo ekomi ke pose la neti branché. Jeune oaza branché eza wa lobaka lingala. Soko lobaki Kongo bimimbo katie. Donc yango na sikoyo ba jeune nyonso ba komi ko copier ba soda parce que langue officielle armée ezaki lingala. Ba jeune ba komi ko copier koyekola lingala koyekola ti lingala eko imposer. Nde eko s'imposer lingala sikoyo komi Kinshasa mo baloba lingala. Na koyeko pesa témoignage personnel. Biso tokoti na badiadingi kamba diadingi na 1976. Na fasi ya kanwa na village moko bazaki na bako benga badiadingi village. Je vous dis na badiadingi na 1976. Bana na toko beta bango bale wana bazolo bana Kikongo ba eba lingala te. Na badiadingi kaka sima ipena. Donc voilà au moins ndenge ni lingala et panzani malembe pour coloniser partout. Donc nakangi parenthèse wana. Donc asabu wapesi message na Kikongo. Batu basa ko panzana te. Ba ebisi ba collaborateur c'est non président Tokende et makambo ko beba ba holbo zalaki président. Kasabu azu ake atiki batu wana. Batu siko ba komi ko yima ils sont mécontents. Ba mindele ba exagérer en tout cas trop c'est trop. Parce que batu bazalaki na posa ba yoka quand même. Exactement message ya Kasabu ba yoka ki Lumumba dimanche passé. Dimanche siko tour ya Kasabu bo aloba bo pekisi. Siko quel est le problème? Makambo ko beba siko ndenge nini? En même temps tant bango wa vandi wana bako yima match euti ko sila na 20 stade Tata Raphaël. Équipe moko e poli balobaka vita. Batu na bango siko na kanda wana échec. Ba yona ba yukuta batu bazotela. Le problème ni non. Abino biso yaki meeting ba mindele ba mindele on ba exagérer trop c'est trop allez. Makambo yindi wana babandi ko tumba mituka. Pillage bandi. Na Fokobelo wana ba magasin ba portugais et tout pillage. Donc mon boulot est côté na Kinshasa. La police y bandi ko beta masasi batu baza ko bangate ba belge bazala ki obligé ba benga ba paracommando belge pendant 4 jours mon boulot makasi na kata Kinshasa. C'est-à-dire que ceux qui batu wana ba yokila ki président Kasavubu qui bazonga na bango ki meeting ezate ta ko mususu mo boulot linga ezalate mais en réalité comme on a moins décalage ezaki entre ba leader na base population elembaki bazaki basi balembi bo umbu wana ya colonisation. Donc c'est la population bango moko spontanément nde batomboki balobi trop c'est trop bamindele ba exagéré nde oyo kaka martyr de l'indépendance il y a 4 janvier 1959. Très bien honorable na kanisi na moni wana ngonga na biso ekokende ulimboli penza na kanisi tolandi penza na bokebi e bandaka boni makambo ya ba martyr ya le 4 janvier et salama kati na mboko na biso mais le 30 juin kasi date wana le 30 juin et pona makindenge nini. Bon, si ko tango mobulu wana ebimi ba belge balobi OK lokola ekomi siko makambo ya mobulu boye ba mituko ekomi kozika batu ba komi kokufa ba congolais so balingi lisolo to kosolana bango ba eko convoquer table ronde na Bruxelles et eko salama na mois janvier février 1960 ba ba congolais boya to solola c'est quoi le problème ba bengi siko ba leader ya ba grand parti politique ya société civile ba ke na table ronde wana. Si qu'on a table ronde wana babandi problème à liboso likambo ya date indépendance abibi soto ya to yema kama sute to yema kama indépendance oui ma kama indépendance date nini avant kutu balobi photo sur likambo indépendance ya date babandi wana
ba congolais balobi non lokola to liboso ba mindele to ba parti ebele ba association ebele soki biso nyonso toza na voix moko te ba mindele ba ko dominer biso to sala front commun biso nyonso to se concertaka avant okutana mindele vraiment ezalaka geste moko ya malamu ba congolais basalaki deux beaux gestes na koloba deuxième geste premier geste solidarité tozala ensemble na bomoko tolobaka likambo moko liboso ba mindele tokozala makasi soki toza divisé tokozala faible. Donc, les Congolais balobi non, il faut que nous la front commun. Front commun, c'est quoi le problème? Mais c'est poser pas les Congolais toujours premier leadership. Bon, tout ça les front commun, c'est quoi la porte-parole nabiso. Oh, mutuna ba prétention na yena ba ambition na ye. Ba yeko se mettre d'accord balobi non, tozwa doyen d'âge. Mutu ale kibiso nso na mbula. Nde ba yeko zwa Papa Bolikango. Papa Bolikango a comme porte-parole ya ba Congolais na cadre de front commun. D'ailleurs, une autre parenthèse assez rapidement, front commun wana pour préparer ba réunion bokutana mindele babande kokutana ailleurs na hôtel moko boye baza ko sala ba réunion préparatoire chaque association chaque parti politique etindaka ba délégué na ba idée na ye ba discuter ba harmoniser ndeko comme position en front commun réunion moko siko mokolo moko ezoko salama mutabetelinga lisolo eza papa Cléophas Kamitatu kola PC Kimi Aseko papa Cléophas Kamitatu ayebisinga mokolo moko azoko présider réunion na front commun pour ko préparer plénière abina kati ya réunion tovani boye Nathalie porte fungwami ilenge moko akoti bien habillé mobali kitoko alati bien akoti aye abeti Victor Nendaka na lipeka amoni basololi muke abendi kiti avandi ngana tunie ndeko yonani alobi ngana za délégué à MNC Lumumba mutatini ngana ko représenter parti na biso na kati ya réunion on kasabu nani Kamitatu atunime yo otanga kawa na poto abiwi naza stagiaire awa na stagiaire na poto awa Kamitatu abise non je suis désolé règlement intérieur na biso front commun et pekisi ba étudiants congolais nyonso o batanga na poto ba ko participer na ba réunion na biso eza ba réunion stratégique en fait babane ko banga ke ba étudiants mingo bavanda na poto ba komaki ba agent ya sécurité belge ya sûreté belge ba ko infiltrer ba réunion na bango po ba yoka déjà ba aider na bango à l'avance abi règlement intérieur et pekisa vraiment ba congolais nyonso batanga na poto ba ko participer na ba réunion na biso donc na ko senga na obi garçon wa vandi abi na so bisayo il faut bima soko bimite na soko ta réunion ti Victor Nendaka baluki abisi muninga na Joseph je suis désolé il faut bima mutonga telemi comme on a Joseph Mobutu mbala liboso Cléophas Kamitatu amona Joseph Mobutu ezaka na réunion wana abimisa ka na kati ya réunion bon wana tuko continuer mukolo mususu. Donc front commun wana bako préparer ba réunion na bango siko ba yeko kota na kati ya plénière na basengi date indépendance Papa Bolikango a avancé date je crois que c'était mois avril alors bi non biso to sengi indépendance c'est la mois avril 1960 oh ba belge babidi boyebi ba préparatif il faut que ça la pona au pays indépendance il faut qu'organiser l'élection bozana ba député bozana ba sénateur et c'est toute une organisation. Et ça il komoko ali sekite ko senga biso musala mingi donc vraiment en avril mois été ba mindele na kanisi ba proposer ba sali contre proposition na kanisi ba pesa ki mois ya octobre 1960 ti Cléophas Kamitatu avanda ki pembeni omoni yemta préparer ki ba réunion préparatoire avanda ki pembeni ya président ya Front Commun Bolikango a soufflé Papa Bolikango na litoi alobi yebisa bango 30 juin 1960 nde biso indépendance de toko zo mokoloane Bolikango pe azu micro alobi voilà pour na biso ba congolais to proposer bino avril boboy bo proposer octobre to moni yango za motika voilà biso to proposer le 30 juin 1960 to biso zo indépendance et comme si pe batu na ba mindele na batu mwindu ba beti maboko donc tout le monde était d'accord après réunion ba ko tuna Kamitatu mais date wana pona nini le 30 juin pona nini le 25 té pona nini le 2 té le 30 pona nini Kamitatu akoya ko expliquer yango na ko yebisa OK Congo yo eza na bato ya bwanya bato mayele bazalaka pe ba misusu bazali ata lelo yo bazana na mulili Kamitatu a pesi explication na ebandela émission na expliquer que tangu état indépendant ebandi na Congo na vivi ebandaka le 1er juillet 1885 donc pendant toute la colonisation le 1er juillet ezalaka mokolo moko ya fête na Congo ezaki neti mokolo fête nationale le 1er juillet ezalaka fête Kamitatu a réfléchir boy puisque to perdaka liberté na biso le 1er juillet 1885 nde mokolo colonisation bandaki sikoyo biso tozolinga tozonga
na situation tozalaki nango ya liberté avant bamindele baya. La veille, il y a domination le 1er juillet ezalaki le 30 juin. Donc il faut tozonga na situation yo tozalaka nango avant bango ba proclamer état indépendant nango. Donc la veille on ezalaki le 30 juin. Donc date on ezali par hasard, c'est vraiment beaucoup de signification. Le 30 juin tu retrouver liberté auto perdaka na 1885 to perdaka yango le 1er juillet. Voilà explication, il y a date on le 30 juin 1960 auto zo indépendance. Donc auto fetaka lelo indépendance na biso signification il y a date wana. Et puis sikoyo bavandi wana na ebisaki yo ba congolais basalaka geste mibale na sepelaka nango ya kitoko penza ya liboso na ebiso ba créer front commun ya mibale ba eko décider que ba discussion biso to ko continuer ngote soki Lumumba azali liberté. Lumumba wana azali te azali wapi c'est que na tango masolo nyoso nazo salama Lumumba zate Lumumba za wapi tango asilisi meeting na ye awa na Kinshasa le 28 décembre. C'est la succès. Et botaki zuwe pa ba Congo. Voilà, a continuer ce qu'on a loupé mbawana. Alobi fona frapper bango pe na Kisangani. A kesi ko kosala même meeting na Kisangani kuna ba kweliye. Bakangiye bati Lumumba na kasho na Kisangani. Donc siko ba délégué tango ba yé réunion na table ronde Lumumba za na prison na Kisangani. Ba congolais nyonso na ba balingaka na batu ya bako na banani balobi non biso. Avant de continuer ma solo oyo, Lumumba faut la libérer pe a rejoindre biso a. Réunion katani, ba mindele bazalaki obligé. Avion spécial outil Belgique. Tina Kisangani, ba bimisi Lumumba na prison, ba tiena kati avion, Lumumba landi bango na Bruxelles. Donc tango ba discuter makambo ya date indépendance, Lumumba azalaki te, Lumumba eko retrouver bango après aiko continuer le solo après. Donc eza geste wana solidarité wana et c'est ça nga mingi kolakisa ba congolais à un moment pour intérêt en mboka. Tokoyeko se dépasser tous à la biso nyonso solidaire. Donc voilà comment toyeko zoa indépendance, ba élection eko sala ma élection législative et MNC ya Lumumba eko gagner, ba zu ba député mingi, aeko sala coalition ya ba nationaliste parce qu'il faut yeba ngonga pe comme na soka tokoyeko kata coalition na biso. Tendance ezalaki mibale avant indépendance. Avant tous indépendance ba congolais baza divisé na deux camps. Quand moko elobi boy puisque ba mindele oyo tango avant ba ya bakutaka Congo te Congo ezalaka te ba mindele ba ina makasi batie biso ensemble lokola lelo bazoko kende to panzana tina kotikala lisusu ensemble ezalité o ba benga ngoneti ba autonomiste ou bien séparatiste na courant no okutanani une frange partie ya Bako na une partie ya Konakati ya Moïse Tchombe. Bako senga Tchombe kutalobaki abakisaki eloko moko. Les seuls points communs ona zana ngona ba Lumumba na batu mususu nezaka couleur loposo. To kokana biso te boke seneza makasi. Tendance mususu walobi boy. Non, ya solo Congo ezalaka te avant ba mindele baya. Mais puisque ba mindele baye, ba nyokoli biso pendant 80 ans. Konyokola wana esali biso tokomi moto moko. Zwa lelo ça c'est l'exemple que Lumumba donné. Zwa mu Congo ya Kinshasa. Na Mukongo ya Braza, boke senezali. Zo Mukongo ya Kinshasa, na Mukongo ya Angola, boke senezali. Basali susu mutu moko te. Donc toza ba Congolais to sala mboka na biso totikala nation moko. Yango ba benga ba nationaliste. Ba to alobaki ba bikolo wana nyoso totikala population et ko sa tendance à Lumumba raison. Ba nationaliste ba eko gagner ba élection. Lumumba abimi premier ministre. Vice-premier ministre allié naïe Azalaki PSA, Parti solidaire africain, il y a Antoine Gizenga comme vice-premier ministre. Ville, il y a Léopoldville, non. Léopoldville, à l'époque, on a benga province à Léopoldville. Pour boye bakatang bamindele bakei, batika ki province Motoba 6, Ezaki Léopoldville, Ezaki nini, Ezaki Kinshasa, Bas Congo, na Kwilu Kwango, une grande partie à Bakongo ya Bandundu nde wana ezalaki banda benga province ya Léopoldville gouverneur ya Liboso ya Léopoldville kombo na Cléophas Kamitatu akoti na compte ya PSA oya ya Gizenga. Donc gouvernement salami et comme ici le problème ya koluka premier ministre et non président de la République. Président de la République, ba tractation ko salama mutu normalement azaki na ambition akoma président de la République ezalaki Bolikango. Parce que Bolikango alobi nazaki leader na bino kuna to uti ko bunda makambo indépendance botianga kaka tango baye awana ba discussion ba considération politique e kokota
ba expliquer Lumumba bokoyi ko konza mboka te Kinshasa ba Congo bazebele bozo pe abako botika bango pembeni. Donc il faut pe abako akota na kata jeu. C'est comme ça que Lumumba va donner mot d'ordre na ba député na ye na ba PSA ba gizenga oyo bo voter Joseph Kasavubu parce qu'à l'époque le président Zaki votait na parlement. Nde ba député à MNC, ba député à PSA, abako zaka ba député muke ko permettre bango te bazo président de la République. Nde ba économé ko désigner ko voter Joseph Kasavubu président de la République. Nde wana sikoyo le 30 juin roi de Belge pe aye ayeki le 29 aye le 30 basali cérémonie munene na kati ya palais de la nation oyo kakake Kasavubu asali discours na ye roi Baudouin asali discours na ye Lumumba ayeko sala pe discours na ye ou a rappeler makamunyo so ya mabe oyo Belgique esala na kati ya mboka oyo epesaki incident diplomatique roi belge asepelaki nango te ba obligeaki Lumumba na dîner ya pokwa wana aya kosala discours mosusu mpona kosenga bolimbisi epai ya baroi de Belge mais déjà barelation ebandaki na ndenge ya mabe bamindele batiaki elembo. Donc le 30 juin tozwi indépendance na biso. Voilà nakanisi tokomi na suka émission na biso tolingaki to expliquer dans quelles conditions mboka oyo tozwaki indépendance na beaucoup sena kolobake ba congolais babundaki ba misu bakufaki mpona tozwa indépendance oyo ba congolais lisusu pe lelo bazali kobunda pe ba misu bazali kokufa mpona to garder indépendance oyo ba papa na bakoko na biso batikelaki biso nakanisi ezali devoir ya congolais nyonso mpona ko protéger indépendance ya mboka oyo. Eza kitoko mingi ndeko Thomas Luwaka Losenjola malakisi penza kitoko opesi biso kasi mo motuna moko yerenga na makanisi likanisi ndeko Van Bilsen azwaki mpona kopesa lipanda na 1985 na Congo démocratique na ndenge epesamaki na 1960 lokola moi politique ya malamu pendele ngaki zala oyo wapi. Non ngana moni c'est vrai que élite ya ba congolais bazala ki préparer te pour na ko assumer ba charge oyo yango expliquer ki mobulu tozalaki nango mais nakanisi que pour ngai le fait de tozwa liberté na biso 60 c'était une bonne chose na lingai ko nimate ke boumbo et continuer les sous tina 1985 parce que zala ki presque boumbo makambo ebande koloba koleka peto yeba en fait moi ma mbongwana en termes d'éducation en termes au monde ebandika na ba 1950 50 60 ata kotonga yango na lobaka pona kotonga Congo ekosenga biso ngonga mingi te po ba Belge Congo batonga ngona bambule belete bandalungwa ozomona ba logement netongami ba kotia ba courant na ba balabala ba prince ezana bandalungwa na ba commune ya Matete etongami rapidement dans des années juste après la guerre. Donc ba congolais peso ki tozana volonté ya kotonga mboko e kozwa biso ngonga mingi te pona kozonga sikona motuna na yo. Non, moi je suis na avis oyo ke indépendance tozwa ki yango na moment il fallait tozwa. Problème siko ezali est-ce que to gera ki indépendance malamu wana comme débat mususu tokolakisa siko ke responsabilité ya biso ba congolais mingi na ndenge lelo tozana kati ya libulu ya bapa ya pe ezali mais na kanisi responsabilité na biso mo ba congolais ezali pona to si to comprendre sikoyo pona Congo et bimana kati ya libulu eza ko senga biso ka qualité mibale kotia bato baebi musala compétence na esiko esengami na kotia muto ayebi musala pe o azali honnête azali na souci ya mboka et pana biso na Congo souvent okuta biloko na mibale ezate okuta muto ayebi musala ayebi penza musala ile compétent aza muyibi mutu mususu koyeba aza honnête ayebi musala te. Donc il faut se côté luka ba congolais ba yebi musala pe baza honnête ba occuper ba fonction et longo bani ça makambo ba sentiment okomona Congo tokotonga ngo malamu bandeko batali balinga masolo ya politique ya lokota ya Lingala otobengi polele tosoki awa nakanisi bolandi penza na bokebi ndimbola ntina le bandaki boni esalamaka boni pote lelo oyo biso banso tokoka kosepela lipanda to pe indépendance ya Congo démocratique mboka na biso mwana mboka Thomas Luwaka Losenjola atondoli makambo manso lokola elekaka kino te kokoma na moyo malelo totondi botondi pambate bososoli penda date ya le 30 juin e bandaka boni pona nini le 4 janvier mosale sale makate tokanisaka bandeko baeba waki
bongo tango baponaki ndeko Kasavu bakanisaki te ke ye moto abimisaki mobulu wana soki kuyaki na mboka ezalaki mpo na ye ndeko Thomas Lwaka. Non, Kasavubu justement na mobulu oyo ebimaki mokolo wana yango nde accéléraki indépendance. Ye azalaki wana. Wana non, Kasavubu sikoyo tango akei mobulu wana tango ebimi akei mais abatami bazoluka ye batie mandat d'amener contre ye bazoluka bakanga ye Kasavubu ake kobombana alati soutane ya babe ake kobatama mais après nakanisi le 8 amona eke ye roi Kasavubu quand même président ya bako na kati ya mboka na yako ekobatama lokola moyibi te ayaki amibimisi ayeko mipese pe ba autorité bakangaki epe balongoli na fonction ya bourgmestre. Lilobali na bandeko batali balinga polele lisukisi manso tolengelaki po ya bino o mokolo mwa lelo honorable Thomas Lwaka totondi obotondi. Merci mingi ndeko et puis bonne fête ya le 30 juin na bandeko